Petit moment toujours na kino papa bienvenue ba bolingo ya bakishasa bondo bi bana petit nzele moko petit nzele wana mutachelo kama bi apesi tisondele wana abati abati Kosi Kosimanto mwa mobali oyo bozomona kombo na ye Kosi Kosimanto mwa mobali oyo autaki poto akufi na Kisasa na chambre ya hotel. Akufi, ça fait déjà 5 jours, baye ko retrouver et bembe na ye déjà époli na chambre ya hôtel. Alors lelo chez Irsi Boté la TV, toye na ba explication claire concernant liwa ya Kosi Kosimanto. Alors nini elekaki po mwana mobali oyo akufa na chambre ya hôtel. En tout cas, epesi pasi na famille na ye, epesi pasi na bana na ye, epesi vraiment pasi na libota na ye mobimba pe na communauté oyo ya biso toza nango. Epesi pasi komona papa munene boye, komona mwana mobali mbinga boye, azongisi molimo na ye pa ya nkolo akufi kaka pamba boye. Donc epesi vraiment pasi. Donc akufi na ba état oyo eza vraiment bien te. Ami poli, apoli déjà donc 5 jours ya pamba mais apoli déjà bino mo boye bi Congo na biso ndenge ezalaka ba moi ya grave. Congo vraiment ezalaka ba moi moko ya makasi mwa mobali oyo akufi pe apoli. Alors boyoka ba détail nini elekaki nini ekomelaki ye. Bandeko na biso ya poto en tout cas tango boyaka Kisasa boyaka pona baventure te, boyelaka toujours basi te. Basi basilaka te. Bandeko na biso mibali bozouta poto mingi bozokufa na kini po bozoyelaka mingi basi. Tango oza na mwasi na ona poto oyekini sambelaka Nzambe alongola o baposa nzoto. Sambelaka Nzambe, dabo sambelaka Nzambe ti oyekini boye alongolo baposa nzoto poko bimina o eza nango solution moko te. Alors mbote na bandeko nyonso o balanda Irsi Boté la TV, mbote la famille, mbote na bandeko na ngai nyonso oyo bolanda kabiso. Alors ka ande to ebisaka bino soki eza mbala liboso okoyi na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, au partager ba émission na biso, surtout ba partage na bino et ça la biso bien. Donc tant tozotala au koti otali au partager et au sala malamu mingi et bo partageaka vraiment et au sala malamu mingi. Bandeko nanga tosengaka ba partage ndeti na ba émission ya boye po eza sango oyo ezo concerner batu presque tout le monde. Comme eza sango oyo ezo concerner biso yango bomoni tosengaka vraiment tosengaka ba partage pona esunga bandeko na biso ya mibali o bazo utaka poto, pona esunga bandeko na biso mususu bafongola misu. Yango bomoni tosengaka toujours ba partage na bino, yango bomoni tolobaka toujours tango okoti olandi lisolo o eza vraiment triste, il faut ko partager yango pona kosunga vie ya ndeko ya bandeko na biso, pona kosunga bandeko na biso ya mibali, il faut vraiment ko partager ba émission mususu pona kopesa batu mayele. Alors na kopesa merci na ba abonné nyonso ya Irsi Boté la TV, merci na musala kitoko oyo bozo sala vraiment na chaîne na biso, merci na ba j'aime na bino, ba partage na bino, ba commentaire na bino surtout. En tout cas topesi bino merci mingi, Nzambe ya lola apambola pe abatela bino. Bandeko o bobengaka biso pona ba remarque, en tout cas merci na musala kitoko bozo sala. Bandeko o bozo partager ba émission na biso, en tout cas Nzamba lola apambola bino bokende toujours liboso. Alors bandeko oyo pe bokomelaka biso, oyo pe bobengaka biso, en tout cas merci mingi na bandeko bozo ko encourager biso. Merci mingi na bandeko bozo yebisa biso nini to sala te. En tout cas ba conseil na bino et pas Irsi Boté la TV ezaka vraiment malamu. Merci na batu nyonso o ba conseillaka chaîne na biso pour que ekende liboso. Ya ona loba toujours na mokili ezaka na bata mabe ezaka pe na bata malamu.
mokili oyo ya se toza eza na bato ya mabe eza pe na bato ya malamu. Soki okutani na bato ya malamu en tout cas soki omoni bato balingi yo kumisa nzambe, soki pe okutani na bato ya mabe en tout cas kumisa kaka nzambe. Yango napesi merci na bato nyonso oyo bapesaka conseil oyo babengaka Irsile Botelo TV, mwana bino, yaya na bino, mama leki ya bana, mama kulutu, tata mwasi, oyo nyonso bobengaka mwana bino Irsile Botelo TV, leki na bino Irsile Botelo TV. En tout cas merci na nyonso oyo bozo sala pona musala na biso ekende liboso. Ba mama ya poto, ba mama ya États-Unis, ba mama ya Kisasa, ba mama ya monde mobimba pe ba papa ya monde mobimba. En tout cas merci mingi na musala kitoko oyo bozo sala pona biso. Nzambe ya lola apambola pe abatila bino. Toye na lisolo oyo na kimia te na esengo te kasi na pasi na motema. Lisolo ya ndeko na biso Kosi Kosimanto eza vraiment lisolo oyo epesi pasi. Kosi Kosimanto de Londres ye pena mwana Londres ya tongo eza likambu oyo epesi biso pasi. Komona ndeko na biso azana mukanda na ye na poto. Komona ndeko na biso azalaki na ye bien na poto me aye kukufa kaka na Kisasa. Akufi na position moko oyo okoki ko imagine te. Ndeko na biso akufi makolo ya kofongwama, maboko ya kofongwama. Donc liwa na ye ezolakisa makambo ebele. Liwa ya ndeko na biso en tout cas ezolakisa vraiment makambo ebele, ezolobela ba makambo ebele. Ndeko na biso oyo soki tobi tobeta mwa lisolo mukie akomaki na Kisasa ndenge nini. Selon d'information tozwi ndeko na biso Kosi Kosimanto aza mwana Londres ayaki na Kisasa bayaki balandaki camarade na bango. Ndeko na biso camarade na ye ayaki Kisasa aza cousin ya Fati Beton. Camarade na ye aza cousin ya président. Balongwaki poto bazalaki groupe azaki ye moko te. Bazalaki groupe ebele balongwaki poto baye Kisasa bayeki koluka ba poste ya kibokonzi na mboka na biso. Cousin ya président alobi ke aza cousin ya mokonzi akoumela na poto te, il faut aya Kisasa baya koluka ba poste. Tangu ye alobi bongo ayeki pe kokumba pe ekiri na ye mobimba. Bayaki Kisasa koluka ba poste. Banda bakoma Kisasa en tout cas esali ba mois. Bandeko na biso ya poto baye na Kisasa baye koluka ba poste kibokonzi baumelaki. Baumelaki vraiment na Kisasa. Ndeko o bayaka na ye. Camarade na bango o bayaka na ye bandeko tota ba j'aime na video. Tango koti so zambala no ya liboso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala bien. Tota ba j'aime na video, en tout cas to aimer video et sala kitoko makasi. Camarade na bango o bayaka na ye, o balongwa ne banda poto, baye na eti Kisasa. Camarade na bango o azaki cousin ya Fati Beton. Camarade na bango o amemaki bango o ayebisaki bango ke tokei bandeko nanga tokei kuna tokozwa ba poste. Mboka wana eza ya biso tokozwa ba poste, surtout toza pe baluba tokozwa ba poste. Camarade na bango wana akufa na poison. Akufa na poison. Boyebi na bino moko mboka na biso ndenge ezalaka. Boyebi na bino moko affaire ya ba poste na mboka na biso ndenge ezalaka. Baboma ye akufa. Tangu ye ayaki kokufa na poison, bandeko o batikalaki. Ole batika na bango kolandela makambo wana bazonga na bango poto. Bango balobi te. To continue kolandela kaka likambu oyo. Toyaki na ndeko koma kufi esalelo omote ndeko akei akufi. Biso il faut tolandela ka dossier na biso oyo pour que tozwa ba place, tozwa ba poste na mboka na biso pesa mboka na biso. Kotikala o bango batikalaki muninga bayaki na bango
moninga ayaki na bango akufaki bango ntango batikalaki bayaki kovanda nanu bavandi après baye kozwa décision ya kocontinue badémarche kocontinue bamakambo na bango pour ke bazwa poste na mboka na biso. Kosi Kosimanto azalaki pe parmi bato bazwaki décision ya kotikala mpona kocontinue koluka poste na mboka na biso. Boyebi bino moko eza facile te mpona ozwa poste na mboka na biso, ezalaka vraiment facile te. Baposte na mboka na biso ekoma moto azwi yo atie yo yo siama awa, donc yo mpenza siamela awa azala awa ke pamba kaka boye yo moko pene omemi bademande na yo tititi okotisi ozwi mosala. Bamakambo wana na mboka na biso eza vraiment te, do eza pasi. Baposte ekoma soki papa na bino to yaya na bino to ndeko na bino moko asalaka esika moko boye azwi yo directement memi yo kuna, ekoma bongo. Alors bandeko na biso ntango batikalaki bazwaki décision ya kocontinue mosala na bango oyo bayelaki. Oleba mona deja ke mabe moko ezali, oleba mona deja ke ndeko amemaki biso akufi mpe ndenge nini, akufi na liwa nini. Oleba mona bongo bazwa deja mayele batimbela na bango bazonga mboka na bango. Bango bamona kaka eza ka liwa, moto akufi na ye, moto akei na ye, eza non ka liwa, biso to continue na biso ti tozwa baposte. Bato ekiri bayaki na bango moko ayaki lisusu kokufa, ndeko moko lisusu ayaki kokufa. Oyo batikalaki bazwi ka mayele te, batikalaki na bango bavandi na bango ka nde boyebi mpe kini na bisengo nango. Toyebi biso nyonso Congo na bisengo nango ka ndenge ezalaka. Bandeko batikalaki mpe baosala mpe vi na bango, bavandaka na bango na bahotel. Kosi Kosimanto ye bavandaka na hotel na ye, hotel oyo bomoni epai wapi oyo ye akufeli. Bandeko nyonso bavandaka na bahotel bazosala vi na bango. Alors Kosi Kosimanto azalaka na mwasi na ye moko abandaka kobima na ye. Abandaka kobima na mwasi yango alakaka ye aomema ye na poto. Boyebi mibala poto ntango bayaka na kini bayaka na mwa balokuta moko boye. Bafi ya kini mpe comme balengaka na bango poto, comme balengaka na bango mibala poto. Alors soki azwi mwa mobali ne mo awuti poto aolongola longole mwa bamikie surtout soki alobi neke na oselo passeport na memo na poto, do bakoma komona ka lokwa mobali yango ye nde akomi immigration, bakoma komona bongo. Batalaka na baréalité te, bakoma deja komona ka mobali okoma bia memanga na poto, donc ye nde immigration. Azalaka na mwasi na ye moko, fille moko babanda kovivre na ye kala. Aboyaka fille yango, aprometaka ye aomema ye na poto, ayaka okokisa promesse na ye te, asakanelaka ye epi aboyaka ye. Tangu aboyaka fille wana, fille yana patikala na ye, bavanda na bango oyo pavani na ndenge ne, oyo pe avani na ndenge na ye. Kosi Kosimanto tanga ye kokende kini, azongani na petite yango. Azongani na mwasi yango, akomi kobima na ye, mwasi yango akomi koya otala ye, ye pa akomi kokeba, akomi kokuta na mwasi yango pe ayaka pe na flat hotel, aye pe basakani pe mwasi yango pa simbi nzela ake na ye. Alors bandeko na biso ba Congolais, surtout bandeko na biso ba Congolais mibalo bautaka poto, nazo continuer koyebisa bino vi basala yango na loyenge te. Bafi ya kini bakoma na bamakambo ebele, basi ya kini bakoma na makambo ebele, surtout soki oza mwasi nango na poto na bana. Botika koya ombrouillaka bafi ya kini, botika koya ombrouillaka bafi ya kini pour rien. Okobebisa foyer na yo ka likola fi moko boye oyo ozwaki ye ka kosa leka, likola fi moko boye oyo ozwaki ye ka kosa leka, me obomi foyer na yo, obebisi foyer na yo na mama bana na yo na bana na yo bomi. Likola nini kaka oyaki kini, il faut bima na mwasi.
comme boyebaka ke basi ya kini ebele bazala basi ya nzala basi ya kini ebele baluka mbongo na mibala poto boyebi kaka ke comme nauti poto na koinfluencer basi ya kini ebele yango boya kosaka na basi ya kini eyaka bien te eya bien te na kini wana eya na bandeko mosusu mpena osaka na ye te me eza mpe na bamisusu osaka na ye kaka na mo ya poto wana eya kitoko te ndeko na biso aya kozongana na petite ami na ye bazonganaki bakomi na bango mpe kobima selo bankete oyo bato ya hotel basali ntango bakuti ndeko na biso aza ya kokufa bakuti na position moko apandi makolo apandi maboko mutu na ye eza afonce do baafonce mutu na ye pena kote ya mutu ya mbetu donc kote armoire mutu ya mbetu bilamba na ye ka ndenge ezalaka bilamba na ye alongoli pantalon sapatu babilo nyonso na se donc ezolakisa ke azalaki na mwasi selo bankete balobi mwasi nde atieli ye poison mwasi wana ayelaki ye biloko ya kolia alie apres biloko basalo esengelaki basala mwasi alie mobali alie ale mwasi asimbi nzela akei azelaki pena mobali ti abundani amoni pena ke oyo akufi nde mwasi aye kokende selon bainformation alors nazotiela bino audio boyoka na audio oyo ndenge baexplike biso ndenge mwasi wana abomisi ndeko na biso ya poto bato mosusu balobi ke eza poison mwasi wana moto abomisi ye me bato mosusu balobi ke baautorité nde babomi bango nde babomisi ye mpo bayaki koluka baposte na mboka na biso tandis ke mutu oyo ayaki na bango mpo baluka baposte wana isi babomaki ye deya na poison esi akufaki alors bango batikalaki fale bazonga me kotikala na bango bakontinue koluka kaka koluka baposte nde bandeko na biso ndeko na biso kosi manto aya kokufa akufi kaka boye maboko epanzana makolo epanzana na kupe moko ya mokie donc basuki lote akufi na bakilote ya boxer wana bakilote ya mikie bilamba nyonso na se pantalon alataki na se ceinture na se sapatu na se donc eyelakisaki azalaki na mutu akufa déjà 5 jours avant 5 jours na hotel batikala oyeba te bayokaka solo solo euta wapi solo oyo eutaka wapi bayokaka solo bayolandela solo wana ebima na chambre hotel oyo na chambre na ye balandeli solo ebima awa babengi bato ya leta bato hotel baluki la police babengi bato ya leta baye babuka bwe nde bayaki kodécouvrir ke kosi manto akufa déjà 5 jours eza pasi bandeko toyoka nanu audio oyo après tozonga nsima la famille totia bacommentaire totia bajeme to aime video surtout to aime video esa malamu mingi ndeko oyo atiki bana belle-mère na ya bengaki ye papa bana posa na osala ozonga abanda olobaka na ozonga kala te tia ye kotikala ayokundama ye wana tikali na kini atiki bana ye alors toyoka audio bandeko to partager video mpo esunga bandeko na biso mibali esa malamu mingi toyoka nanu audio ndobela te bapeti momi tozoka na kino papa bienvenu babolingo ya bakishasa oyo abandobela te bapeti momi tozoka na kino papa bienvenu babolingo ya bakishasa oyo bandobi bana peti nzele moko peti nzele wana moto atie eloko mabe
apesi ye atisundeli ye wana abaki elar abaki ye bapla atiki mastaka bongo akufa na ekala okuti akufa biso 5 jours tumamemo bando ovive naye omwetala ye na mbetu aza makiloti basali kaka mabe na kini batie soki poison nini so eloko nini pichongo asali baki epala baki voyage ayokomonaka pichongo aza mobulu ye boya na ye pichongo ntango apesi ka ntango basolola telema damaza dame ya cheka atro ndeko natingeli ba image ya tipo oyo mwana Londres ntatingeli ngango Gauthier Mascot na transféré pe voice ya Gauthier Mascot en tout cas fozala mayele na bamomi ya kina fozala mayele ndenge koyaka kini boye kovivre na bapasi ya kini c'est très dangereux danaka nini voice ya Gauthier Mascot olanda ndenge ya expliqué wana bamomi ya kina donc ma plein po vraiment mayele makasi papa na ngai abandobela te bapeti momi tozwaka na kino papa bienvenu babolingo ya bakishasa oyo bandobima na peti nzele moko peti nzele wana moto atie eloko mabe apesi ye atisundeli ye wana abaki elar abaki ye bapla atiki mastaka bongo akufa na ekala okuti akufa biso 5 jours bandeko wana toyoki vraiment ba audio wana toyoki yango biso nyonso en tout cas eza pasi epesi pasi na famille epesi pasi en tout cas ba vection eza vraiment ebele côté musu balobi ke mwasi nde abomi ye côté musu balobi ke bata gouvernement po bayeki koluka ba poste donc epesi pasi bandeko na biso soki oza na poto ozomona mwa 1 na yo ozomona ta mwa ya mukie ozozwa ta ya kufuta ndaku ozozwa ta ya kufutela bana classe ozozwa ya kolesa bana yaya vanda na yo vi nyonso yango wana eza kaka te na vie il faut kaka oya kozwa ebele na kisasa eza kaka te na vie il faut kaka soki ozozwa ata ya mukie wana vi nyonso yango wana vanda na yo kolinga koganye mbongo ebele eza nango mpe na solution moko te bomoni ndeko na biso alukaki aya koluka poste na mboka na biso pour ka ganye mbongo ya ebele bomoni esika ememi ye bato mosusu balobi ke eza basi bato mosusu balobi ke eza makambo ya gouvernement alors tozoyeba te nini tozwa nini totika yango nayeli bino lisolo oyo mpo eza vraiment lisolo moko ya pasi mpona kotalisa bandeko na biso ete ezala basi ezala nini il faut koyeba basi mosusu na kisasa wana bazala na bango basi ya kolinga te bazaka na bango basi ya kolinga te eza na mwasi mosusu amoni ke osakani na yo omoni nzoto na yo kopromettre ye nini mariage obali ye to promettre ye voyage ofaire voyager ye te ezaka bamambebele donc mibala poto boyaka oyeka epi bokamusanga oyaka po bima na mwasi aza dali na bamibali na ebele yo po oyeka po bima na ye en tout cas eza passe eza vraiment triste histoire to partager lisolo oyo na bandeko to partager vraiment lisolo oyo po esunga bandeko na biso mususu alors merci na bandeko nyonso oyo balandaka biso merci na bato nyonso oyo bolandaka Exil Botelo TV vraiment soki eza mbala liboso kande tolobaka otie j'aime opartager ocommenter et osala kitoko makasi donc esala biso vraiment bien soki bopartager lisolo oyo mpona kobongisa bandeko mosusu donc mpona bandeko mosusu bazwa mayele kwa ya mpona kopesa bandeko na biso mosusu mayele ekosala kitoko makasi wana tokutani mbala ya nsima kaka nde nalobi ba j'aime na bacommentaire esala malamu mingi na bapartage soki mpe eza mbala liboso osabone okommente olike esala malamu mingi bisous bye.